Esengo etondi ngai motema donc Clark Kololo molobeli l'homme à multiples casquettes chef de terre ya koyeba eke bozali ebele buso pour ce téléviseur na bino pour Rolanda magazine ya mokolo lelo Mag FM oyo nazuli baku ya ko présenter bino yango avant to banda yango na pesi bino mbote pe kimena nzambe ezala na mabota na bino bisika nyoso bozwani. To fungol basango na biso na message ya SOS oyo Fondation Malua elansaki pa ya batu nyoso ya motema malamu pe etika kie musika te nani wana madame Irène Esambo Oazali ministre ya personne vivant avec handicap yepe atinda ki contribution na yepo esunga bande kona biso nyoso oyo bazui makama na inondation ya fleuve Congo to anda ba détail na commentaire ya Reti Dinanze. Moto ya mayele pe ya bwanya asunga kamboka na ye. Ba message ya SOS o ezali koleka na FM télévision ezo ko toucher bato nyonso o bazali na motema ya malamu pe motema ya mawa pona ba sinistre ya inondation ya fleuve Congo. Tala boye, ministre chargé des personnes vivant avec handicap Irène Esambo atindi envoyé na ye Mama Philomène Mukendi aya na siège ya Fondation Malua pona kotika contribution na ye. Mama Philomène Mukendi ayambami na président ya Fondation Malua elongo na équipe ya Fondation Malua kune pa wapi batalisie tina ya contribution na bango pona ba sinistre wana. Simana yango, Mama Philomène Mukendi ayambami na service ya comptabilité ya Fondation Malua kune pa wapi atiki contribution financière ya Maman Irène Esambo Oazali ministre chargé des PVH pona kosunga bandeko ba sinistre ya inondation ya fleuve Congo. Awa na Fondation Malua pona kotika contribution ya Maman ministre ya ba personnes handicapées et autres personnes vulnérables contribution na epona ba sinistre ya inondation ya fleuve Congo na biso. Moi muke azwaki nde alobaki to ya ko yepe a participer na ndenge bandeko baza ko aider bango yepa aider ata na moi muke azwaka. Nga moko pe naza pe victime, naza vraiment victime na sundola bakiti banini donc likambo eza likambo moko soki bozo kango na matoi mais il faut vivre ngo eza omoni mayo anezo yo moni netike okufi na yo mais lokola mama kanisi na ba vulnérable na ba handicapé ope bazali inondé en tout cas tokokika kokumisa nzambe po esunga bango ata na mwa muke na mwa mikolo muke oyo po bakoka quand même kozala soulager. Simana yango Mama Philomène Mukendi asepelaki na ba information nyonso oyo azui sur place a na siège ya Fondation Malua pote Fondation oyo ekende liboso atombeli yango mapamboli ebele maître Malua Billy Cléophas o azali président ya Fondation Lobby ba congolais nyonso o bazali kolanda ba message ya SOS ba ya na siège ya Fondation na avenue Saint-Christophe numéro 1429 quartier Funa commune ya Limete ndenge kaka bozo mona système aliso likola lisu opesi aide na yo ba noter yango en tout cas awa yankuku ezate nyonso eza na mpoasa po ba congolais soki tozolinga na boya en tout cas maître Malua Billy Cléophas papa umela po bolingo ya boye pona bandeko na yo esalama nanu te oza muta liboso elongo na fondation na yo bokende liboso. To tikali kaka epa ba personne vivant avec handicap siko to lobela organisation ya secrétariat général na bango oyo et salami avec impact pe idéologie yango wana bango moko ba personne vivant avec handicap ba lobeli ba mise en place na bango et salami avec impact pe idéologie pe ba remercier Mokonzambo Kafati Beton na ndenge a penser na bango asali bango ministère ya tutelle oyo e ko gérer ba problème na bango nyonso tolanda. Pour surtout on palper du doigt la réalité ils ont ça là pour un recrutement vraiment excellent c'est Sambo à Rugunda parce que vous êtes sans ignorer que comme une secrétariat général est dirigé par notre frère Kassende Albinos, alors il fallait mise en place dans le Salama un recrutement il y a concours les alaki. Alors, tout est wana pour yango vraiment
kotala ba critères et puis kosunga ndenge nini mise en place ko salama en dehors wana toza lisusu na conseil consultatif, cadre de concertation, tout ça sous na fona. Il faut mise en place, donc mise en place il y a bloc wana isalama mise en œuvre nango pour vraiment équilibre social et comment. Dans la binemi au bazo bundi sa vision en chef de l'État. Vision o ezali ko chamutu nyonso na sika na ye, batu moko ba lamuki na coin moko ba comme ko bundi sa vision ya chef de l'État. Et ça malamuté parce que dans les visions il y a personne avec handicap, c'est le chef de l'État. Batu nyonso ba yebi lelo que ba emprunte chef de l'État tiki na na Congo lelo ezali d'abord création ya ministère na biso wana, mais batu mo ba komi ko bundi sango parce que ba komi ko baza contre chef de l'État. On ne veut pas que makamone ça. Le chef de l'État ce qu'a pesa kibiso ministère wana c'est parce que atalaki handicap na biso te matalaki oyo eza na kati ya mitu na biso ndeni toki ko ça pour nous développer secteur wana ya handicap. Nazo sera ba négocier boss no nyonso tango belemi boya recrutement et bandit mutatika la simate mutalo bateke na yoka kité toujours ko leka chaque fois na média pour na ko beta CT ba frotteur nyonso ya trouble quelque part bo pesa bango mu Congo moi la zalaka ka moko na Congo o ezali na dénominateur na so comme un handicap na biso to ke nango ti au bon port pour que to pesa pe papa Tshisekedi esengo kaka ndenge tolobelaki ba inondation ya fleuve Congo. Madame Joël Mbamba o azali vice-présidente ya CNDH yepe alekaki na ba installation ya fondation Maluwa pona kotala ndenge nini biloko oyo badon batu bazali kopesa ezali gérer avant bakende kokabola yango epai ya batu oyo bazali na bosenga na yango. Toanda toujours commentaire ya Riti Dinanze. Fondation Maluwa elongo na ba partenaire na ye bazali ko continuer kota la situation générale ya ba congolais na o etali volet humanitaire. Ndenge kaka bozolanda na nzela ya FM télévision ba message o ezali lancé na ba personnalité ebele pona kosunga ba sinistré ya ba inondation ezali likambo ya mutu moko te tala lokola boye. Maman Joël Mbamba Kona o azali vice-présidente ya Commission nationale ya droits de l'homme akiti na Fondation Maluwa pona kolandela lolenge nini ba collecte ezali kosalema. Ayambama ki epa ya président ya Fondation Maluwa Maître Maluwa Billy Cléophas oyo atalisie lolenge nini bandeko o bazali touché na message wana bazali kopesa badona bango. Simana yango kaka nde toyesaka bino a na Fondation Maluwa yankuku ezalaka te nyonso ebimaka na mpoasa po bakongole bayeba ke lisungi na bango eza kosalema na ndenge elongo bani. Mama Joël Mbamba Kona akotaki na entrepôt monene ya Fondation Maluwa amoni ye moko ndenge badon ezali classé tala ndeko yo moko zomona eloko ya kobomba awo eza te po espace monene boye po mutu atia yango na disposition bandeko na ye fozala na motema malamu. Maître Maluwa Billy Cléophas asali yango atalisi ye badon o ndenge ezali classé pe bombami bandeko oyo baza deja ya kosepela po biloko na bango ekobunga nzela te ekokomela bango au moment opportun. Ezalaki visite surprise bomoni na ye ko surprendre bino pona kotala état d'évolution ya badon pe lisungi nyonso oyo bandeko oyo basimbamaki kolandisama na SOS oyo tolansaki awa na fondation pe oyo bandeko misusu ba notable ya mboka oyo balansaki tomoni que message wana eyokani bandeko baza ko s'organiser na mukie to na ebele ko canaliser aide yango bandeko oyo baza komema yango awa eza kokoma tomoni quand même oyo ezalaki disponible sur place awa wana entrepôt topesi merci na bandeko oyo ba se mobiliser bayoki SOS appel oyo parce que ezali situation oyo etouché biso nyonso pe to sengi lisusu to redoubler ba effort to tikana te to sungana po ete to sala lisusu peut-être au mieux pona ko soutenir bandeko na biso baza na baka victime ya ba inondation oyo.
Fondation Maloua na ba partenaire na ye bazali ko rassurer pe ba ebanso o bazali ko landa bilili oyo ba yeba ke soki ozali ko sunga nde okozwa pe lisusu ebele ba sinistre oyo bazali frappé na inondation ya fleuve Congo bazali vraiment na besoin ya assistance yo muto ozali komona image oyo kokanga motema te. Fondation Maloua o ezwami na avenue Saint-Christophe numéro 1429 ezali pe kozela yo elongo na ba partenaire na ye pona kosunga bande Konabiso o bazwi likama na nzela ya débordement ya fleuve Congo. Toke siko na commune alimete précisément na wenze ya Mombele na quartier Mombele kuna to kolobela bateki nzete bateki mabaya bato bateka mabaya bazali kolela awa bazali na ba difficulté ebele ezala bango bato bateka mabaya ezala bandeko oyo basalelaka mabaya na ba misala ebele kasi balobi bazana ba difficulté ebele bazali kolela bakonzi batala nanu ba difficulté oyo bazana to na ba détail na commentaire. Libaya esungaka biso libaya tozalaka na besoin nango na misale ebele oyo biso bato tosalelaka po totonga bandaku to pe tosalela yango misala mosusu kasi bateki mabaya bango moko situation bazokutana nango awa na ville province ya Kinshasa ezokolekela bango précisément awa na wenze ya mabaya oyo babengi chantier bois kuna na commune ya Limete na quartier Mombele ezali kolekela bango ba difficulté belé. Tangu bandeko batekaka des fois bandeko na biso ba meniser ba ko sala musala sur place pe bandeko na biso mususu oyo ba boyi na bango ko sala misala ya mabelo kola kuluna ba yaka ko yekola misala na bango wana me kasi courant pe banzela ezali ko boma bango mo ba sala musala na bango bien ezali te boka bango mo ndenge balobi tozala wona mabaya Mombele toteka mabaya to bandi pe musala ngo lelo to bandi musala okala me kala to banda ko teka malamu. Mais si vous vente ezaka lisuté po mbongo ezaka pe lisusu te mbongo ebeba mais le quoi to message nango yango toteka yango kaka Mombele ezali commune ya liboso quartier ya liboso bana koteka mabaya kusere la soma zikita ezala wenda kalifurula ezala wenda kingasani ezala monga fula bangono so baji maison mère za wenda batete wenda Mombele ndoko zomo kuna bango teka le sous place moko 20 000 awo ko le sous na 12 000 bango baza ko somba wa baza ko teka sous oza profane na musala oyo ya libaya mweto to porter mais forte na jeunesse za maba ezate il faut yeba nanu métier ngo na loko ni nango libaya il faut za na mwa notion nango o soit oza menuisier o nyoso moni bazo sala oyo baza ba menuisier oyo bazo sala na baza ba machiniste po tango zo sala menuiserie balakisa bato pe ndenge ba sala na ba machine. Wenze o ya Mombele o tobengi chantier bois ezali parmi ba wenze o vraiment ezali ko fournir mabaya awa na ville province ya Kinshasa kasi tozali ko belela kaka epa ya bakonzi ba mekempe ko tala situation ya wenze o tobengi chantier bois tangu chef de l'état azali ko beta CT pour na développement ya mboka na biso République démocratique du Congo surtout na etali ba infrastructure koto yo pe fo batala ba infrastructure ya koto parce que libaya pe esungaka ete mboka etongama awa tolobi bakonzi fo bayo kabiso po to koloba pe lisusu soki bosalite to ko banda koloba kaka biloko ya kolia yango esala ke tozala na bonne santé ou tozwa ba maladie ebele na nzoto kasi constat ezali ke ba congolais ebele bakoma ko préférer na bango kolia ba vivre frais na place balia bio est-ce que eza po bio ezali cher est-ce que importance nini ezali soki tozali kolia ba bio pe nini tozali ko courir tant ou tozali ko préférer chaque fois tolia cannabis ba vivre frais to la nango na commentaire. Kolia bio, c'est-à-dire kolia biloko naturel o ezali na formol te ezalaka malamu mingi po na santé ya mutu à cause ya ba vitamine ya ba biloko wana ezala ba médecin ba rekomandaka na batu balia biloko o ezali bio kasi constat osali na ville province ya Kinshasa bakinois bazalaka na difficulté ya kolia biloko o ezali bio c'est-à-dire bambisi ya mai makayabu mbisi ya kokauka ndakala pe biloko mususu nyonso wana po biloko wana ezalaka talo mingi bapreferaka kolia ba vivre frais lokola basoso poisson cuisse pe biloko mususu po yango ezalaka moins cher
kolia biloko o ezali bio ezali nango problème te kasi pasi ezalaka ke biloko yango ezali talo makasi oyo epermetaka bango te bayeba kosomba na baquantité mpo na libota na bango yango bakimaka na bango mbangu na baformole mpo yango ezali moins cher avec 5 000 10 000 francs akolia na ye na libota mobimba na place akende kodepense mbongo ebele pe biloko yango eza ya quantité ya muke na yango basengi na baautorité bayeba nanu kotia banje ya malamu mpona kopeshe bambisi ya mai po soki ezali ebele awa na ville province ya Kinshasa ekopermettre ke ezala na talo moko ya se oyo ekosalaka population balia kitoko soki ezali te ekozala pasi bakobanda kokima kaka na formole boyoki tolobela sikoyo phénomène malewa awa na ville province ya Kinshasa bamalewa ezali koyede bato ebele ekomi mpe ebele po soki neti moto azali célibataire to azwi tante ya kolamba ata mpe azali marié akoki kokende na ye malewa asombi biloko na ye alie kasi bamalewa ebele eza na eta nini toanda badetail na commentaire. Phénomène malewa na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po soki otamboli na ba avenue na ba quartier ya ville province ya Kinshasa oko constate ba malewa ebotama ebele lokola mayebo mutu nyonso azali kotia mesa na ekaka po ateka. Kasi na ngambo mususu malewa ezali ko permettre ba kinwa oyo bazali na possibilité te ya kokota na ba restaurant ya minene azali na mwa 5000 na ye to mwa 3000 na ye akoti na ye malewa ale mwa loso na madesu na ye twat ale chaka madesu o ba kinwa ba benga kango mura ba cheli ye mwa mura na ye alie alekinzela. Kasi ya pasi ezali ke mingi ya ba mama oyo basalaka malewa bazali kosala ngo na ba condition moko ya bien te okomona esika zali kolamba salite atie ba rideau bakiti kitoko te basani kitoko te oyo ezali kopesa pasi mingi na population nzoka nde santé ezali eloko ya motuya tangu ozali kosala malewa parce que oyebi ozali kosimba bomo ya batu na maboko il faut koyeba kosala ngo na ba condition oyo longo bani batu misusu kutu bakendaka plus loin kolesa batu biloko elala esali 2 jours o mutu soka lie na quelques minutes ake kopesa garantie na toilette c'est-à-dire aleki libumu yango wana to interpeller batu nyonso tu basalaka malewa bobongisa vraiment côté ya condition hygiénique boyebela. Ba receveur na ville province ya Kinshasa ba changer na bango système ya kobelela ebele ba komi kobelela direct je baté direct yango ya direct nini esoko okitana nzela erocha bino mbutu na receveur po ya lobinga la belela ki direct autant au 2000 au 3000 kasi yo kitina nzela ngana yo troyo kante futanga kaka mbongo ya direct ezocha mbutu entre ba receveur na ba client to landa yango na commentaire. Kinshasa makambo Kinshasa du jour au jour tokomona makambo ya ndenge na ndenge pona yango ba receveur bakomi na système ya mbongo na ses mingi ezali ba receveur ya ba bus ba esprit de vie topé ba 207 oyo tobengaka esprit de mort bango bakoma na système avant okota na mutuka pesa mbongo deja na se pona nini bino moko boyoka ndenge balobelelaki na micro ya Mag FM paso moni biso ba receveur to so mbongo na se bino nde bobimisa ba carte bobimisa na ba matricule tozwa mbongo na se à travers bato ba carte balekaka ebele yango omona ke tozwa mbongo na se poste tozwi na se te essence tosomba litre na 3500 nao mema mutu tio komisa ye peut-être rond-point ngaba qualité essence est consommée au comme on a rond-point na mbongo no ya essence ekokite autant de se retrouver na 4 personnes bataba carte na 5 personnes bataba carte moyen se retrouver exacte yango mona ke tozwa mbongo na se tozwa 14 personnes bien 13 misatu batikali bataba carte
En tout cas, stratégie oyo ezalaka kaka mingi na ville province ya Kinshasa, ba receveur ba pesi ba vi na bango pona koloba soki bakoma kosenga mbongo na se ezali pona ko éviter bato ba carte ba faux tête bato oyo akomata na kati po futa komi ko compliqué ye e komi makambwa. Toi tu me connais, moi je suis Yonani. Pona koboya babiloko wana yango bakoma na bango kozwa mbongo na se soki opesi mbongo na se te okokota pete. Pona yango tozo senga kaka na ba autorité baye bakocha mwa ordre po système oyo ebundisaka batu pe esalaka ke batu babungisa biloko miyibi bayiba bango na pression wana koto azolinga akota kuna azofongola sac moyibi pe ayibiye mwa ordre eza la côté wana pe na ba client boto sa musala baninga okoti na bis futa mbongo na yo po ezali droit ya chauffeur to pe receveur azwa mbongo oya musala azali kosala boyoki. Bakinois bazali kolela courant na Kinshasa ezalaka lisusu te toyebi est-ce que bakonzi ya SNEL baswana na bakinois to nini parce que soki oleki na Kinshasa surtout na pokwa okokuta molili na molili courant ezalaka nango lisusu te. Na ville province ya Kinshasa bakinois bakoma konyo kwa makasi na oyo etali courant. Bajan ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekeit boko sutuka na tongo bo courant ezate soki ozalaki na chance ya ko sutuka na ba 1h to 2h ndoko mona yango population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku ba appareil électroménager ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba agent SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Toke kuna na commune ya Lingwala cette fois-ci toza na route Kalembelembe eta route Kalembelembe ezali ya kobeba makasi population ya kotoyo bazali kolela moyeba ko tata na moto ezali te surtout mutu so azali malade moyeba mema na hôpital ya Kalembelembe ezali te po eta route oyo ezali ya kobeba makasi. Nzela oyo bozali komona bandeko ezali nango soki wapi te toza précisément na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe avenue oyo boyebi ekenda sango na kombo ya hôpital nango ya munene oyo esungaka po bana biso babika pe yango mutu ememaka bato soki outi kote ya barompo Wileri e bimisio malembe ti na maison communale ya Lingwala obimi pe na Prince ya 24 kasi eta ya délabrement avancé oyo nzela oyo ekoma nango population azali komituna est-ce que oyo ezali kaka avenue Kalembelembe oyo ekenda sango oyo population nyonso ayebi to ezali avenue Kalembelembe mususu po awa moyen ya kotambola ezate ata soki bato bazali koya na urgence na hôpital ya Kalembelembe moyen bakota ezate po nzela eko permettre bango te population ya kotoyo azali konyoka makasi ndenge nzela ya Kalembelembe ekomi kobanda époque ya Kabila tina mito ezaka o topesa mbongo tozobo po awa babwaka mabanga ne po ba otia makadambo au couler zéro cause d'abord eza pour la gérance bato bazo gérer nde baza censé rotaler biso nzela soko kati na ngambo kuna impraticable tala nzela nde eza toko ya na bato bazo finga biso ba mama mikolo yo mo yebika nde balekanaka mama za suna possibilité ya mema biloko te mais tala était nzela yo mo ozomona ndenge ezalebi au fil de route aza na capacité ya koengager ata 5000 ingénieurs akaboli bango basali musala Congo mobimba donc 5 ans 10 ans solution emonani ya banzela
ba ONG na bango anana ba biloko bazwana ya ba contrat bato wana bazozwa bazosisa misala te awa bauti osala awa soki liboso soki quelque part bauti osala ngo basilisa te basalika ndamu baosala bametre. Awa tozo tirer attention epai ya autorité surtout autorité provinciale ya ville province ya Kinshasa po nzela ya kalembelembe ezali parmi ba grands acteurs oyo esungaka pona makambo ebele awa na ville province ya Kinshasa kasi niveau ekomi baka niveau kutu ese boucha nango surtout ndenge toyebisi bino maison communale ya Lingwala eza pe kaka awa kasi eta ya nzela oyo population azali konyokoma ba autorité bosala eloko. Population ya Selembao surtout ba maman batekaka awa na wenzi ya Selembao bazali kolela po niveau ya salité awa na wenzi ya Selembao population azali koyeba te asala nini est-ce que ezana batu oyo bagérera commune ya Selembao to pe bagérera wenzi ya Selembao bazana bolingo to nini po salité etondi na wenzi na bango population aleli. Soki okomi na wenze ya Selembao oko remarquer que insalubrité ezali ko battre record awa na ndenge ya kusakana te. Tozali na Prince 24 o ezo relier commune ya Selembao na commune ya Bumbu kasi salité moko eza awa pardon. Botala basaki o elali boye na se ezali nango basaki ya fufu masango to kwanga te kasi ezali nde salite na kati pembeni wana pe ba salite ebele ezali wana kaka esika batu bazali koleka ekomi kopesa na solo donc bateki na ba passager bazali exposé na ba maladie mingi oyo eyaka na nzela ya bosoto. Selon information tozwi sur place ba salite oyo ezali kaka ya bateki te kasi ezali pe na ya population o bavandaka nzinga. Place oyo ezalaka salite te balongola matiti souvent. Mais tozomona matiti ezouta mupanzi ya Selembao baya kobwaka yango awa batindaka bato ba maboma na bango baya kobwaka matiti awa. Na bato oyo bautaka na ndako baya kobwakilaka matiti awa. Mais mpona biso bato awenza ntuka basalaka tout po matiti elongo atala oyo eza liboso ya magasin. Bakoki kolinga salite ya boye te na fulu. Biso awa tozalaka propre. Soki tosisi koteka tokombaka. Mais lelo to kamwe to komona fulu e komi ebele awa tozo teka ba difficulté makasi ba place to teka neti boye ba fulu ba baka matiti donc isolo maete bangunge pai ba solo na ba typhoid maladi ti to teka ba to liaka pe awa komela tika awa bandindi na biloko olia ore boye propreté ifulu moya ko teka izalaka te. Gaz to te biloko na biso to teka awa so la foule ezoko kotela biso penalty na bazolo moi ba mama so moi ba lia utete tuta na bandako eza ba Selembao awa ba eka ka babwaki kaka awa so ba kuti na ba labi na ba bilona bango kuna ba yo bwaka bakaka ba komisa lokola koto lokola marché lokola poubelle na bango. Tokosenga kaka na administrateur ya wenze ya Selembao asalisa mobange na salongo na wenze bateki bazala à l'aise po journée mobimba elekelaka bango nde awa ekosengela na bango ba vivre na ba condition ya bien po boye tanenge sali kitoko te. Tokomi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo ngai donc Clark Kololo nazoki libaku ya représenter bino yango avant ya kokabwana bino topesi balandi minene ya FM télévision P ya Mag FM maison ilunga oyo ezwami awa na avenue Saint-Christophe na première na Hôtel Funa maison ilunga bango bazali balandi minene ya Mag FM surtout ya FM télévision mobimba topesi bango mbote pe toyebisi bango merci ba continuer toujours kolanda ba programme ya FM télévision ba kozala de cité kasi ndenge ezalaka comme d'habitude avant ya kokabwana bino topesi mbote et pa ya mama na biso mama Denise Nyakero Tshisekedi pe papa na biso Fachi Beton oyo azo réaliser ba rêve ya ba congolais muke congolais ako retrouver place na ye azalaka nango na monde entier kasi tikana pesa susu mbote et pa équipe technique oyo etenenga compagnie aujourd'hui le chef Torres Atibou azalaki na sima ya caméra Jessica Nzayende mutazalaki na montage ya lelo pe notre directeur Gelor Mouyaye azalaki toujours comme d'habitude na régie finale topé simbo telisusu to ba remerciement ebele pa ya papa na biso maître Billy Malou Cléophas papa ya motema malamu papa ya bana belé oyo alobara toujours nul n'a le droit d'être RSL sur la terre ndenge ngai donc Clark Kololo
nakokaka te kozala ngai moko nazala na esengo soki bino batelespectateur na ngai ya Mag FM bato bolula na bino Mag FM soki boza wana te tokomi na ngonga yango mosapi likolo toujours natie mosapi likolo merci nzambe tondimaka yo nzambe asolo ozali kaka moko yango totie mosapi likolo mpo tolaseke yo oza très likolo oyo nga na lobi donc la kololo eza vrai pe ya solo natiki bino